Et c'est là où il a un cadeau. C'est constitutionnel. Premièrement, il faut dire que non, mais c'est Chilombo a un cadeau pour la gratuité et l'enseignement. C'est constitutionnel. L'enseignement primaire est gratuit, mais c'est Chilombo a un cadeau. Et ça qui a respecté Kaka constitution. Au pays à lobby, on a lobby Kaka. Mais quand la minute de classe de 10 septembre, déjà dans la première semaine de septembre, classe de Zozonga. Total la gratuité, il y a enseignement, ce que vous avez total, mais ce que vous avez accepté de tout le monde. Na baka militaire ango, l'école à Malunga izalakate. L'école à Malunga izalakate. Mais tu n'as qu'un kokolo, n'ebi ke bana bavanda na ba na seti lelo. N'ebi tes parents na otika mwana ke tanga na qu'un kokolo, pour ça gratuit avant na se et puis ba sumba rapé na kati wana ka ba soda bango bazana na ba toilette ité. Naka na kati wana ya ba école wana na butu et se transformera nango ba sali mususu se transformer comme toilette mususu comme hôtel bana bazo ya classe bazo kuta ba préservatif na ba sali wana ya ba école wana boyoki o gratuité école primaire. Mais c'est Chilombo a outi na l'Assemblée nationale a outi ça discours sur l'état de la nation à l'équipe na gare centrale soit disant a ko inaugurer train voie ferrée de Kinshasa ti Matadi. Ba mati si epe na train yango a mati atamboli ti na kati ya train akoti ti na salon mobimba amoni train mobimba. Amoni train nyonso ndenge ezali repère ndenge ezali décoré na kati tout ça banini. En tout cas c'était beau à voir. Mais à la grande surprise, train wana etambola te etikala pe ko tambola te. Ezaka ba wagon wana ya kala wana ba pakoli ngo ba mafuta, ba pakoli ngo ba huile, ba kosake, ba sombi. Puisque le programme du gouvernement n'est pas limité. Jusque-là, tout ça, un programme il y a 100 jours. Donc, mais c'est le programme il y a 100 jours à promettre une gratuité et enseignement primaire, précisons. Bon, enseignement primaire, ils ont promesse au IAP Sibisoté. Et c'est là au moins constitutionnel. L'enseignement est gratuit. Et c'est là où IAP Sibiso cadoté. C'est constitutionnel. Premièrement, il faut dire que non, mais c'est Chilombo a un cadeau pour la gratuité et l'enseignement. C'est constitutionnel, l'article 43, je pense, alinéa 5, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc, l'enseignement primaire est gratuit, mais c'est Chilombo a un cadeau. Et ça qui a respecté Kaka constitution. Au pays à lobby, on a lobby Kaka. Mais, quand la minute de classe de Zozonga, 10 septembre, déjà dans la première semaine de septembre, classe de Zozonga. Total la gratuité et l'enseignement, ce que vous avez total, bien ce que vous avez accepté de tout le monde. D'ailleurs, bisogno c'est ça souhait biso enseignement il faut ça gratuit. Pour ce que total la famille misusu baso ko scolariser bana bango te. Surtout na privé coup tout mais quand même pas. Na privé coup tout mais quand même pas. Donc espoir abattre belé et kara na l'état. Donc tout ça c'est la siko kuna na l'état de gratuité yango ezala effectif. Ce que peut to cotis qu'on a niveau ya école yango total la pe ba genre école yango au l'état azane yango. Dernièrement alanda qui porte-parole de monsieur Chilombo, monsieur Yamba aloba qui il a parlé sur 113 ou bien 130 écoles réhabilitées comme ça si je ne me trompe pas. 113 ou bien 130 écoles réhabilitées où il y a gratuité à enseignement. Mais jusque-là, tu dois comprendre que 113 ou bien 130 écoles où il y a réhabilité, tu dois éviter ce que ça. Ce que ça, pendant la Kinshasa, en tout cas, après ça, il adresse, après ça, il adresse ce qu'il faut vérifier. Pour jusqu'à preuve du contraire, l'école, tout est à l'État. Ils ont kakandenge zalaka. Institut, où il y a des gens qui ont
professeur en route tout ça banini donc gratuité en penza to éviter et puis gratuité en il faut son professeur en charge. Gratuité en c'est facile à dire, l'enseignement est gratuit, c'est facile à dire. Mais si il faut que tu fait nango, faut que tu fait nango, faut que professeur en charge. Le professeur en charge, combien de professeurs par mois, au moins une fois de question combien de caisses à l'État pour jusque là budget ça tout ça n'a budget exercice 2020 2021 tu éviter session budgétaire quand même en septembre attendons voir il faut pas prévoir budget il y a exercice mobimba donc de 2020 à 2021 donc quand il y a budget à 2020 à 2021 il faut bien incorporer enseignement gratuité et enseignement dans carte mais jusque là sans gouvernement sans nini donc c'est la présidence qui dirige tout. Éviter ministre enseignement barocha reçoit bien jonction route dans la présidence ou bien au travail en collaboration na la premier ministre mais attendons voir quand la militaire d'ici septembre classe c'est déjà une bonne idée déjà idée bien ça bassine bien attendons voir bon concernant pour le transport surtout dans la voie ferrée quand on est dans hauteur que tout à l'heure dans début nangai le programme il y a 100 jours a incorporé qui pour le transport dans Kati. Incorporé pour le transport. Puisque pour un gouvernement ils en ont outil. Tout ça le programme mais c'est Chilombo il y a 100 jours. Incorporé pour le transport. Tout le monde qui a outil pour réhabiliter un train moko, il y a la Kinshasa Kasangulu. À titre de rappel, la Romeka ko informé mais c'est Chilombo. Asa la pris d'un côté puisque l'homme de Kingakati, le monsieur de Kingakati là, il a été trompé dans Babuzoba Oyo, dans Mabatrin Oyo, et pas ancien DG à Onatra, le professeur Kimbembe Mazunga. Il a été trompé. Mais c'est Chilombo a outil dans l'Assemblée nationale, a auto ça discours sur l'état de la nation, à l'équipe à gare centrale, soi-disant a inauguré train voie ferrée de Kinshasa ti Matadi. Bamati si epe na train yango amati atamboli ti na kati ya train akoti ti na salon mobimba amoni train mobimba amoni train nyonso ndenge ezali repeint ndenge ezali décoré na kati tout ça banini en tout cas c'était beau à voir mais à la grande surprise train wana etambola te etikala pe kotambola te donc le monsieur de Kingakati China Rambo il a été trompé c'est par là que a révoqué qui le DG a Onatra, le professeur Kimbembe Mazunga. Par là qu'il a révoqué qui est. Mais la révocation sans sanction. Donc ils ont un effet gravité. Et on a jamais rappelé mais c'est Chilombo. Concernant train wana, ameka ko revoir train wana. Asa la trompette n'est pas trompé à l'homme de Kingakati. Asa la sûr certain train wana ils sont tambola. Pour ce total la ville locale, la ville à Kinshasa. La ville locale, la ville à Kinshasa. Surtout que dans le domaine il y a transport. En tout cas, la population souffrir ma casse dans le domaine du transport, il y a blague écoute. Donc kemba ma casse dans le problème du transport. Sans compter que tu embouteillage, hormis que tu système il y a saute mouton. Donc il y a un problème de transport sérieux. Dernièrement, on a qui une affaire il y a 42 bis à transcours yaki. On dit pour mettre 500 mais 42 mots yaki. Mais 42 ans apparemment il travaillait et ça a mis la ligne Milai, la ligne à quantité. Donc pour avoir un transport à Kinshasa Kasangulu ameka kotale yango et puis pas mais quand même qu'on réhabiliter train de Tchangoti gare centrale, des magasins de Kinsuka ti gare centrale. En tout cas, ça va réhabiliter le système voie ferrée et qu'on met un peu qu'on désengorger système il système à transport pour population où est bimara na Tchango kuna. So aussi la population où est bimara bakota bambinza wana. Ceux qui meki ko aider bango kaka na système à train. En tout cas, côté wana a trouvé moi solution moi mké. Gratuité école primaire Isa Tekeo président Moutoua lobby école primaire est la gratuite non école primaire est constitutionnelle Kabila na 18 ans a violé article wana e bandeli na ti suka
Chilombo paye azana ba intention ya ko violer les sous article wana pour tozoyoka ke bazoloba école primaire gratuite mais na baka militaire ba militaire otoyebi wana basala mixage na ba Rwandais na ba Ougandais na ba Burundais na ba Tanzania na ba Angolais nde ba militaire wana bana na bango ba kotanga gratuit tout ce qui peut sou wana te na baka militaire ango ba école malunga izalaka te ba école malunga izalaka te neti na kankokolo na ebike bana bavanda na bango na seti lelo na ebite parents ni na otika mwana ketanga na kankokolo pour eza gratuit avant na se et puis basumbaka pe na kati wana ka basoda bango mo bazala non na ba toilette te na kati wana ya ba école wana na butu et se transformera nango basali mususu se transformera comme toilette mususu comme hôtel bana bazoya classe bazokuta ba préservatif na basali wana ya ba école wana boyoki o gratuité école primaire ou balinga basali biso marketing wana gratuité école primaire ezaka ate na baka militaire mais ça constitutionnel veut dire que bana fo batanga école primaire gratuit les articles mobimba ba votaka yango na assemblée oyu kaka ya ba médiocre wana ba votaka ke bana fo batanga gratuit mais gratuité tozo mona ba komi okabola les enfants des militaires et des policiers oui neti na kalu fungola na ebite so école les kuna mwana policier na ketanga gratuit kuna kankokolo institut kokolo eza kuna me mambwila bozotanga na kati me bato baotala bino na ba fenêtre cour ekota te ponga atanga na institut kokolo na sisa kutu anete na kata na chanja soit toke na Kamobutu je ne crois pas que école ezalaka kuna ou babiloko ezalaka kuna na ndimite tokobenga ngo ba école je ne crois pas que tokobenga ngo ba école toke suka nini kanchachi kanseta tokoloba tokotanga bakanyo soto awa na ebite ba école ni na malunga ezaka na baka militaire po ba militaire bango moko ezo risquer même ba salle de classe o ya bana na bango wana ba transformer ngo sino bandako o ebi kankokolo na 1990 soka ye na kankokolo na 2019 okokamwa o kanisa tokomi na Ruzizi ou na Ruchuru kanisa na mwa village moko boye mais toujours ka gratuité école primaire nyonso wana toujours bengango médiocrité Chilombo ayi na continuité ya médiocrité école privée oyo ya rotia gratuit wana na ebité école privée nini po école ngo o bongo bazolo ba primaire wana primaire ezaka na bakante bango balobi les enfants des militaires de na baka militaire nde cause la gratuit na baka militaire nde cause la gratuit mais gratuité ngo pe bazolo ba wana ngana ebisibino ke na baka militaire wana be kola malunga ezalaka te Chilombo azouya na ba makambo ya kabila o bazongisi transport train bandi Kisasa ba Congo o basombi ba wagon or que j'ai kabila salaka biso to yebi yango déjà congolais za nyoka aza mutu baso déjà na nyoka o de musileke te kutuleka na yo Chilombo train wana azolo ba ke gratuit wana transport ezongi ya ba Congo Kazangulu wana train suka na Kazangulu te train ke narati na yebi terminus na wezaka na port ya Matadi ezaka ba wagon wana ya kala wana ba pakole ngo ba mafuta ba pakole ngo ba huile ba kosake ba sombi to mesana na biloko wana baganga ki transport 500 bis yaki na kabila awa to monaka transport yaki a 500 bis transport ezaka passe na kini et lelo lisusu transport comme lisusu passe na kini na Chilombo pourquoi ba so de mouton na ye nango bande ko bozomona ke bakangi nde batoli na katikata boulevard bakangi batoli na katikata nzela musala ezo salama te de ezo la kisa résultat ya nomination na ye o banoma ye pa ya ndeko na biso Joseph Kabila Kabangi boli misanga na bengi ndeko na biso mais na ebite soka za ndeko na biso mais ngamo na ebika za ndeko na biso te babiloko wana Chilombo azo sela bato train saut de mouton peuple na ngo posa te
toi na posa na ngote toi na posa ba biloko wana nanu te na minembo bato bazokufa na beni bato bazokufa bato bazobomaka bango baza même identifié toganga Kagame Kabila pakoli Kagame mafuta 18 ans mobimba ti ya Longwe tozoganga Kagame ti mopa yesu na mafuta azopakola susu Kagame ti lelo les militaires rwandais bazo traverser frontière ndenge balingi bakoti pe na Congo ndenge balingi ce qui est encore grave pendant Kabila babande ko wana butu mais pendant Tshilombo bazokota pendant la journée bazokota na moi po baya babuma bandeko na biso na este Congolais a toujours distrait yango lelo moi kandeza ya makasi lisolo ezali na ba jeune tulosula na ba jeune tulosula na bandeko na biso ba Congolais concernant tout ce qui se passe au Congo. On parlera vraiment de ça to conscientiser nos bandeko pour atambwa otie na kazi soka zo damete a otia makelele silence à peuple congolais oyo eza nini silence à peuple congolais oyo ezo uta wapi et pourquoi peuple azo souffrir mais peuple avandi kaka nie babeta biso nini baloka biso nini ndenge nini baloka biso non Congolais partout azali faut la conscience que le Congo t'appartient bénéfice à Congo tout le monde a raté budget Congo jusqu'il les a na 4 milliards Rwanda bazoi babiso ba minerai bazana 20 milliards ce baza 1500 biso toza 80 millions bon baza 1 million 500 bazana budget ya 20 milliards c'est très grave mais organisme moko international awawa MONUSCO bango bazana budget ya 13 milliards wana baza 20 000 hommes